Couleur Zénith, c'était pas comme ça. Ils avaient vraiment macadamisé, hein. Ils avaient macadam, pena, mon pena pas, bon l'équipe pena normal, mais les couleurs Zénith, bien au monde de Bozomona. Il y a une couleur comment et comment pena na moins sanitaire, donc comment pena moins sanitaire. Alors, dans la balade, ka TVZ radio T toujours sur le cola lissou, ils ont toujours la couleur Zénith. Et puis là, comme ça, je suis comme ça, je suis on a outil comme on a awa. Et ça que botala bandeko ya balabala o bango mo basali sensibilisation ya ko bon sabongo avenir na bango batie vraiment béton baboyi ke poto écouter la bango na avenir ma écouter la bango banda ko soki pour les bêtis basali si mo sona bango ay ko tia béton na vina en tout cas et ça pena malamu nazana couleur ya Zénith to baka yaka couleur moko soko koti vraiment on a tigete yo moko voyo ba soni il faut bamba pena obambi pena makasi apo koti couleur surtout so komi ba 16h 17h ngande bende zalaka pe wana suka donc suka na masolo vraiment ndenge wa sana kuchite donc mais lelo oyo couleur Zénith ilala nango ilala alors ndenge ba sala bongo makadam ya ko mabongo china mais on s'appelle malin mingi ce qui les ongi idéologie nango pe ezonga vraiment ndenge zalaka totala bino moko bo juger na ba commentaire bo juger bino mo na commentaire merci. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mesiko oyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when you begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elenge is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mponga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya biso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni mingi ya koloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi ya koloba eza te touti mosika esensial tokomi mingi ya koloba eza te ya koloba eza te mingi ya koloba eza te matoye yoki miso emoni mingi ya koloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi ya koloba eza te touti mosika. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, sur YouTube et ce podcast. En tout cas, un grand merci à vous. Vous vous abonner massivement. Pour que la cloche ya notification comme ça au monde émissaire banda kopomelayo tous na page TikTok, tous na Instagram, tous na Facebook et puis tous sur YouTube. En tout cas, internet nabiso. Merci Belé vraiment na ndenge bolandaka biso vraiment massivement et puis commentaire na bino surtout tolinaka ngo pena makasi et puis j'aime na bino ndar na bino kaka bo liker bo partager et puis benga voisin benga voisine akota pena na chaîne bolinga makasi ya biso podcast en tout cas ezala pena malamingi quand moi votre humble serviteur moko bino molobeli mon habitude dans la bino na combo ya Watakin 24 les lions de la presse congolaise partout botinda et puis partout na kendaka de kaka ezalaka voilà na okene pena mangu ko pesa bambote belé na sponsor na ngai on fait Charlie Wayungu ya Mama Coco Matatima 001 Héros d'Alom et puis grand merci aussi à Letron Affaire boss Roni Malunda merci que boss Yannick Malunda et boss Checking Malunama. Voilà, chers amis téléspectateurs, chers amis internet, donc Naza Awa na commune ya Njili vers quartier 4
et siko wapi na telemi eza bongo tobenga na kombo ya couloir ya Zénith. Donc naza na couloir ya Zénith naye kolakisa bino ndenge tozomona bongo njili vraiment ezokoma modernisé, njili bazotonga banzela ezokota partout na baavenue. Alors kuna bozomona bongo eza Sainte-Thérèse. Alors esika oyo na telemi eza esika naye kolakisa bino couloir ya Zénith. Donc awa naza na couloir ya Zénith bozomona maintenant couloir ya Zénith oyo bino bozomona ezalaki vraiment place moko historique. Donc place moko na historique oyebi couloir ya Zénith oyo ezalaka na makambo ebele vraiment ezalaka na couloir oyo banoteka baforme banoteka pena biloko ya ndenge na ndenge epuis baekale ezalaka pena ya ndenge na ndenge awa toyebi keno ebende ezalaka bana opesa pena parte na idéologie epuis couloir oyo okende ti na collège Bonsomi mpona kala tobanda kobenga bongo P12. Donc tobanda kobenga bongo P12. Alors chers amis téléspectateurs, lelo naye kolakisa bino couloir na bino ya Zénith ndenge koma en tout cas bana njili bo manifester à travers cette émission ndenge bozomona bongo libanda ya mboka bao baza bongo na Allemagne, bao baza bongo na Belgique, baza na France, baza na Hollande, na moko ya ba sœur na mo Hollande na mosa pe mazanga na nzela ya minu lokola porte lola. Donc couloir ya Zénith yango na quartier 4 couloir ya Zénith toyebi ke non bamise bele baya awa na bakouloir ya Zénith oyo bapapa wemba pe ya son âme baprêtre bele vraiment bayebi couloir ya Zénith awa ezalaki mpena omona pena bajika batindi mpena babilamba baye kotekela bango awa ezalaki mpe couloir moko banaoteka batelefone banaoteka babiloko ebele vraiment ezalaka mpena kitoko. Couloir ya Zénith c'était pas comme ça, ezalaki vraiment macadamisé eza pena makadam pena omona pena pa boleki pena normal. Mais lelo couloir Zénith bino monde bozomona ndenge couleur ekoma pena na moins salitaire. Donc ekoma pena na moins salitaire. Alors ndala bala bino kaka TVZ radio te toujours lisu lokola lisu na ye vraiment nalakisa bino ndenge couloir ya Zénith ekoma. Alors tozomona bongo banzela nde bakomi kotonga na njili bazela ezokota pena partout na njili bamakadam pena ezokota tomoni mpe maison communale ndenge bauti kosala na kolakisa bino na bokasi kaka ya chaîne no bolinga makasi ya biso podcast bokomona vraiment ekozala malamu mingi ya kolakisa bino maison communale ya kitoko basali biso awa na commune na njili wana ezali bongo na quartier 7 wana ezali bongo na quartier 7 bozomona bino couloir ya Zénith ndenge ekoma couloir Zénith na biso pena ekoma na mwa bosoto. Alors kobeta kaka sete to mpe kosenga vraiment na baautorité vraiment koyeba kozongisa vraiment couloir ya Zénith oyo ndenge ezalaki. Puis tozomona mabanga batieti awa. Donc kala mingi te nzela oyo ezosalama, kala mingi te nzela oyo vraiment esalama tokomona yango ekozonga na lolenge nini ezalaki. Couloir ya Zénith oyo ezalaka pena bato bazouta bongo libanda ya bakomi différent oyo eza awa na ville province ya Kinshasa banda pena koya na couloir ya Zénith omona bazosala bamakambo oyo etali bango oyo baza na besoin basala. Donc ezalaki pena ezalaki te parce que ekufa te ezali kama eloko esala siko boye mwa bosoto ya moke donc tolanda biso moko. Voilà, chers amis téléspectateurs, dans Tambola, il y a la bino couloir Zénith comment il y a bozomona couloir Zénith ya moyo couloir Zénith ezalaki boye te mais lelo bota ndenge couloir ekoma bamagasin mpe ezali bamagasin ezali eza vraiment eloko moko ya kotika yango boye te apena makadam so ekoti ezalaki kitoko avec parte na idéologie donc bino bozomona bayaki déjà kobwaka mabanga kala mingi te tomona mpe nzela oyo ya couloir Zénith ekosalama pena ekozala pena malamu mingi. Puis nzela yango ya kobima bongo na Armée akobima na Armée
arrêt Armin kolo tobenga bongo Tolani ya kobima wana akokende bongo na kokutana na route ya deuxième république akuta na route ya deuxième république bozomona bino mo na aza na quartier 4 baveni oyo ekota na kati de yango oyo baveni Kizu baveni eza tellement belé awa na esiko kolakisa bino kaka ndenge couleur ya Zénith ekoma bozomona bino ba maison eza vraiment tellement ebele. Alors ce cas bateka macadam couleur oyo kozonga susu avec partenaire idéologie ndenge ezalaka vraiment na kala bozonga pena ndenge ezalaka na kala bozomona bino moko population balikaka vraiment awa na couleur ya Zénith oyo donc population balikaka awa bato bazalaka pene ebele batambolaka bangiloise en tout cas bon manifester à travers cette émission ndenge bozomona bongo tozolakisa bino couleur ya Zénith yango oyo na njili quartier 4 donc voilà naza kaka na bino mwana bitini na bino watakini 24 et les lions de la presse congolaise kolakisa bino kala mingi te awa bazo démarrer pe misala kala mingi te misala ezosalama donc ye ake bongo akobima na Armin école ya Tolani soki abimi wana akekwea na route ya deuxième république wana oyo akendaka bongo Kimateke cimetière bozomona bamituka oyo bozomona misu ezokota na kati awa bauti bongo bakingasani bauti Pascal lokola route ya deuxième république eza bongo ya kobeba yango bakoma kokota couleur Zénith abimi na Armée Disali après amati malembe balufimi langiloise lokolo ti akokende bongo na cimetière ya Kimateke mais bana Kimateke pe bango bazolela pe balobi nzela eza vraiment malonga te donc bino bozomona couloir ya Zénith yango oyo botala ndenge ekoma impraticable donc ekoma pena impraticable mais nayebi ke ndenge excellence numéro 1 ya ville province ya Kinshasa papa na biso Daniel Bumba Lubaki ndenge bakino Kinshasa ezobonga et puis tozomona pe Njili azolata vraiment elamba ya sika azolata pena elamba ya sika tomoni basali biso boulevard Lwemba tomoni direction ya maître Croquet tomoni Saint-Martin kuna ekoti ekobima ntina route ya Sekoma avec partenaire idéologie en tout cas misala vraiment ezosala mais coup de chapeau na excellence papa na biso papa social numéro 1 ya commune na Njili bourgmestre na biso na kombo ya Papi Ngalema en tout cas mosala pena tozomona suivi donc suivi eza vraiment ça pena biso sala donc voilà tolanda sikoyo et puis bomona ndenge gloire na bino ya Zénith ndenge ekoma kotala pena boye eza pena pasi parce que toyebi ke nao na kala bana kobenga bongo Kinshasa la belle mais lelo ekoma bongo bakoma kobenga kin la poubelle toyebi te so mpona nini et puis bacouleur Zénith eza baplace moko historique bakomi pena kobongisa yango balambi yango kitoko makanda pene vani pena kitoko nde tozomona bongo na couleur ya matakunu na masina sans fil nde basaleli bango avec partenaire idéologique couleur Zénith mpe soki bazongisi yango ndenge ezalaki ekozala pena malamu mingi. Donc voilà, suivi avec l'intégralité, c'est votre chaîne Yabiso Podcast. Donc, tukiti ande pour la Sabino, vouloir Zénith Abino, Oyo Baka, Obona Koyoka na Sango, Bana Obabota Mbongo na poto, Bachile Mabota na poto, Bayokaka couloir Zénith, et pas Yaba Boti la Bango Bete la Bango Masolo, Ndenge couloir Zénith et Zalaka. Alors, il y a le de la Sabino Nabili, comme on a couloir Zénith Nabili. Alors, constat au tosali awa, constat tosali zaki ba terrasse donc ba terrasse et comment nango boucher donc ba terrasse comment nango boucher et kangama nango na ko poussa na wana za la sabino ba canalisation là c'est ça là mais lelo oyo ba terrasse et limon nango ba terrasse et limon bozomona ba terrasse ezalaka la place que vous demandez à la terrasse
terrasse ezala awa mais lelo ba terrasse botala bino moko ekundama nango kwani kobwaka bazelo kobwaka babiloko ebele biso mpe apeti pepe mpe tobongisa mpe place wana koyeba ndenge nini ya kobongisa babiloko na biso ekozala mpena malamu mingi nazonga moke nalakisa bino esika oyo nauti mpo nazotraverse vers P12 collège Bosomi donc nauti sikoyo kuna entrée na ngai na Sainte Thérèse nzela nauti yango wana bozomona bino moko lolenge nini bamituka na bamoto ya deux pneus bazoleka mpe na difficulté epuis toye kutu naza tambola bien parce que faut le beti te soki faut le beti en tout cas avenir oyo kaka couloir oyo ezalaka mpena mpasi makasi surtout bamoto ya deux pneus basufa vena makasi na basufa vena makasi awa na couloir ya Zénith donc bino bozomona couloir Zénith oyo baterase bandeko kutu bakunda kuna na bango yango nayebi te soki eza mpona nini kosala babiloko ya boye nde naloba kaka soki leta asali biso biloko moko ya malamu kotoyeba mpe ndenge nini ya kobatela yango ekozala mpena malamu mingi donc voilà naza toujours na komi na njili na quartier 4 vers couloir ya Zénith. Voilà de retour, chers amis, téléspectateurs de la chaîne YouTube Yabiso Podcast. En tout cas, grand merci à vous. La confiance, Bozo Pesabiso, Ndenge Bota, la pena, émission, la pino, Ibandeli, Tina Souka, et ça, la pena, Malam, et puis, il faut s'abonner massivement, ok, Tina, cloche de notification, en tout cas, et que ça, pena, Malam, Bozo, on a un jeu de quartier 4, mais dans le côté 4, c'était, Naza toujours na couloir Zénith. Eza toujours na couloir Zénith et puis na ko sa su ko sa mususu pona uti komona awa eza ke botala bandeko ya balabala o bango moko basali sensibilisation ya kobongisa bongo avenir na bango batie vraiment béton baboyi ke poto ekotela bango na avenir ma ekotela bango na banda ko soki ya kule beti basangisi moso na bango ayekotia béton na avenir en tout cas esa pena malamu c'est pas venu mususu de monique comme pe boy et vous allez bien. C'est la gare du gouvernement ça là oui ils ont devant là il faut pas ça la main il se peut faut que ba pendeni ya bongo ça ici ka oyo les amis biso pona ko kima ba maladie belé surtout malaria na moko na biso Congo et comment nango na imparte na idéologie ya typhoïde ko lobate parce que si ko bote ka biloko et si ka pe bosoto ezali banzinzi ko tu na parlons même pas voilà ba moto bozomona oyo eza moto monsieur de quartier 3 dans le quartier 11 dans le quartier 10 dans le Majokele parce que on a coin ya couloir ya Zénith parce qu'on a coin là au niveau moto ya Mav Majokele bana Mav bayebi na commune ya Kimantsege bana Mav quartier Mav Majokele bayebi en tout cas bazala la moto en moto bozomona et bango bazokende neti kuna soit qui ne reçoit dans terrain à Boma à quartier 3 et les autres bazos qui ne fait pas 4 cas awa donc nazana couloir ya Zénith to baka daka couloir moko soko poti vraiment on a tigete yo moko voyo ba soni il faut bamba pena ou bambi pena makasi après poti couloir ce qui sont comme ba 16h 17h ngande bende zalaka pe wana suka donc suka na masolo vraiment ndenge wa sana kuchite donc na lelo oyo couloir Zénith ilala nango ilala alors ndenge ba sala bongo makadambe ya ko mabongo china mais on pena malamu mingi soki ezongi idéologie nango pe ezonga vraiment ndenge zalaka kala toyebi ke bana ntango baartiste musicien baza tellement ebele bajobo na biso mpe bazali mingi mpena bamisala loyembo loko bavin na biso bakomomanda chante mwana nchele
tozomona ba miyembe waza bongo na la timwata et puis mwana njili. En tout cas soki ezongi banduli ozonga su na couloir ya Zénith ndenge ezalaka kala eza pena malamu parce que balingi njili elata bongo langi ya sika ndenge ezalaka na kala. Lelo tozomona basali biso ba terrain omnisport basali biso na quartier 6 et 5 wana basali biso pe banzela pe tozomona pe banzela kitoko avec un partenaire idéologie et puis tozomona pe maison communale basali biso na njili eza pena avec un partenaire idéologie eza parmi donc eza commune moko plus beau non seulement na ville province de Kinshasa mais na République démocratique du Congo. Maison communale wa basali biso na njili awa tozomona en tout cas ma toni mingi na tata mokonzi ya ekolo Congo papa na biso son excellence monsieur le président de la République Faci Betongo Katombolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le na gouvernement na ye ndenge bazaki bongo likanisi ya kosala maison communale ya Jules donc kitoko voilà. Be awa sikoyo na komi tout près ya école ya P12 mais avant kena wana na kulakisa bino terrasse oyo na okoma pe kote ya P12 na sabino lolenge nini terrasse oyo kote ya P12 ifongwama mais awa constat osali tomoni ke ba ndeko bazobwaka bongo ba bouteille ya plastique. En tout cas ils ont vraiment malamu mingi te ezosunga vraiment te boye condamner l'état soki tozi bokono po tobenga l'état za mabe l'état za boye mais l'état te moto azotinda biso toya tobwaka babiloko ya salite na kati ya baterrasse ndeti boye mai soki vule beti mai moyo eleka kutu eza te mai moyo eleka eza te nde bozomona ya pena na bosoto makasi eza te vraimen ezali ya koyeba ndenge ya kotraite nini to mpe kobongisa babiloko na biso ekozala pena malamu mingi donc voilà awa sikoyo nakomi pembeni ya ndako ya Simba napo pembeni ya ndako ya Simba fils po toyebi esika bapapa bana babeta bongo bandule bakumuma na chante bawana mpe kobeta concert awa naolona ndako ya Simba nazasu mosika te nakoma wana nalakisa bino nzela oyo bozomona oyo yango akima na route ya deuxième république ake na arrêt tobenga bongo armée na okoma wana pena lakisa bino bon place na uti yango wana bozomona na couloir azali place nzela na uti yango wana bamituko bozomona ye azokende bongo vers armée sali bozomona bino moko na okoma wana tolakisa bino bomona mpe ndenge nini baosala nzela kobanda armée wana ti na wenze ya 6 oyo wana ya kobima bongo ti na route Sekomaf en tout cas njili kala mingi te ezolata pena langi ya sika voilà nakozonga nzela oyo nalakisa bino kota sikoyo nakende direction oke na armée alors nazo continue awa nakende vers école ya P12 nalakisa bino kaka ndenge couloir lelo ekoma couloir ya Zénith oyo ezalaka na partenaire idéologie kosakana te yango uti komi nini ONG lisaki oleka couloir ya Zénith okokota kaka otala vraiment yango nini yango ezalaka nde lelo tomonaka oke vraiment na komi na kalamu précisement na Matonge non afuna fana pena na ville de stade nake na kafe na bite fona fana mama na sayo bafuleur moko esalaka pena epesaka pena makambo efesaka bampifo na ye pena na yolo na fona fana na pena na kapela na pena kapela wana esala malamu mingi bino bozomona baterrasse otala bino moko bojuge na bacommentaire bojuge bino moko na bacommentaire merci. Minga kolobeza te, ya kolobeza te, minga kolobeza te.
ya biso yango oyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondima ekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balo. Eh ben voilà, Mira Jeune Obozomona, chers amis téléspectateurs, les abonnés résidence et Simba Fils, c'est quoi puis bah comme on a chanté, bah on a bon Robert Bandolé et bah papa ouais ma paix à son âme, orchestre le beta pina awa na espace Simba Fils, résidence et yangwana paix à son âme. Bato batika pena ba idéologie na banjil ando ceux qui toujours mona bongo ba sirop et tokotanga pe bango donc pourquoi pas aussi mona ya sirop na kombo ya Wabe Lorango pe ya sona aussi donc voilà oso mona soki okenzela wana wanda okikobima bongo na terrain oyo kaboli bongo quartier 4 na quartier 3 donc voilà ozo mona bino moko quartier 4 na bino yango na leki couloir zetima moke na komi kokende siko vers école ya P12 collège Bonsomi et puis collège ya Bonsomi ezalaka bongo avec partenaire idéologique ozo mona Mira Jeune oyo yango nde résidence ya Simba na résidence ya Simba Fils et souvent comme on a chanté betara bongo ba ndule ba papa wemba ba belé ba le kapa maawa et botala bino bongo mais je crois que soki nzela bandi pena ko salama soki bandi ko sala nzela ba mituka oyo kolonga pito sengi pe na ba chef du quartier ba mituka oyo tia mabona ba balabala ezo créer ba insécurité il faut kolongola yango pe parce que moi na butu ba air tardif oyo zonga boye mutu so va na se awa yo koyeba te ke na mutu na se wana ko sala pe mabe donc wana bozo mona il faut kolongola pena ba mituka oyo ko tia ngona ba garage to pena ba parking et ko za vraiment bien na continuer nzela nanga na koma sikona la Sabino école ya P12 restez toujours mouche merci. Osaka ya nino to Osaka sila oyo Voilà, chers amis téléspectateurs, donc Nazasco non loin, na école il y a P12. Terrasse au place à l'accès bino wana, yangoyo. Terrasse au place à l'accès bino. Bozo mona bino moko ndenge ba zele tonda na ngona kati, ba zele vraiment etonda na kati. En tout cas, malamu mingi te biso mo pe il faut te bandeni ya kobatela biloko na biso c'est important. C'est vraiment important makasi. Mais tant que tu as besoin de la terrasse et je suis vraiment té et ça pena mabe oui bandeni ya kobomisa et ça vraiment important makasi et bozo mona bâtiment jaune wana eza bongo école ya P12 collège Bonsomi pona ko laksa bino entrer nango na so laksa bino avec intégralité na chaîne no boninga makasi ya biso podcast awa école bozo mona eza papa na biso moko atumbulu fachi beto tanga pe awa ba autorité belé ya mboka na biso ko ba sa bon fierté lelo belé ba bima na école boso mona bongo collège Bonsomi donc collège Bonsomi ngoyo et puis tant tozaki bongo tant bana ko na ba enrôlement et président de la République akabongo ko joa carte d'électeur na awa akakozwa carte d'électeur na awa école Bonsomi yango zomo na bino moko makada mwana ekoya pe lisusu
na porte à bosso parce que ba mituka pe ba kotika bongo bana kelasi batambola pena na ndenge moko elongo bani. Voilà, chers amis téléspectateurs, siko na baluki donc na baluki collège bosso mango, collège bosso mango yo awa siko api papa na biso moko atombolo faci beton ye pe azora pe mwana maele awa et puis aki pe kozwa pe bongo carte de lecteur na awa na collège bosso moto na obenga bongo bana nji bayebi P12 donc P12 nde yango yo iti bosso mpe ezalaka na kati wana na iti bosso ekoma bongo na quartier 13 vers ex cimetière ya quartier 13 toujours kaka na commune na Njili. Et bien voilà, sikoyo nazokende na bima bongo vers arrêt armé, donc vers arrêt armé na bandaki bongo na couloir Zénith na laksi bino ndenge vraiment couloir na biso ya Zénith ekoma en tout cas ba diaspora ba oyo baza bongo libanda bana Njili koyeba vraiment kozongisa yango en activité. Je crois que ndenge basala bongo makadam bakuta ekota ekozala vraiment bien couloir Zénith ekozonga mpena avec partenaire idéologie ozonga na koyela mpena nayebisa mpena ve Charlie waingo fe tozwa ata maison moko wana ekozala mpena bien, ezala mpena bien. Alors oyo bozomona eza bâtiment ya Simba Fils, bâtiment bozomona eza bâtiment ya Simba Fils. Nzela oyo nazokende sikoyo nabima vers Armée du Saly. En tout cas, restez toujours branchés, chers amis téléspectateurs, chers amis internautes. Chaîne YouTube Yabiso Podcast. Toujours sur TV Radio T. Donc, nous avons une entrée. Donc, une entrée. Il y a couloir à Zénith. Alors, bongo na bosomi na sinoka ndenge nzela eko kendela. Alors, nazo kende siko na sabino susu ndenge makadama wana kubanda entrée ya couloir Zénith wana ya koya tina route ya DSM République ozo kende bongo commune ya Kimbanteke. Voilà, restez toujours branchés et on se touche juste après. Merci. Ben voilà, et maintenant awa nazokende sikoyo vers Armée, donc natiki collège bonsomi yango wana et puis banzela ezokende bongo quartier 3 bazokende quartier 10 bazokende pe Maviokele. Alors nautaki boye entrée ya couloir Zénith yango wana nauta déjà kolakisa bino couloir Zénith mongoli bino mo ndenge ekoma. En tout cas ezopesa pe mwa pasi ezopesa pasi population ya Njili bazola ya pena kozongisa bango couloir Zénith ndenge ezala pasi couloir Zénith ezaka na bamo ebele pena osaba activité bela créer pena na couloir Zénith mais lokola makadam eza te nzela ebeba ya omoni couloir Zénith pe elala. Alors soki ezongi pena ndenge elongo bani ekozala pena balorme. Voilà ce qu'on a okende bongo Armée nabima vers Armée du Saly na école ya Tolani Armée kolakisa bino ndenge basala makadam kobanda Armée si na wenze ya 6. Mais la prochaine émission na koya sikoyo nalakisa bino na kokota na kati wana nalakisa bino kotambola malembe kolakisa bino ndenge nini misala ezosalama. Alors lobi tozalaki déjà na quartier août et tozalaki na elongo na excellence bourgmestre ya commune Njili papi Ngalema Mbumba ndenge kosala kaka visite ya ba chantier ndenge misala ezosalama. Toza toujours na quartier 4 kolakisa bino et puis oyo bozomona immeuble wana eza bongo hôtel Wakinda yango oyo dans eza
moi place mon peu bato pe ba kana ba retrouver ko va na ope zo ba mo ko pona yo so za pe na posa ya repos ko type staffé on va ni na yo wa ndenge za la avec partenaire idéologie ben alors que est-ce qu'on a comme vers armée parce que dira ngo ko tabu ko tango pe boye OK na bongo tina la njiloise so ke boko mati na la njiloise ben là ce qu'on a que de boye na bi armée là bon on a armée du salut vers route des république voilà te fais radio tina baraka toujours 10 le couleur avec partenaire idéologie voilà c'est nite banjilo c'est bazole là vraiment donc c'est la bango nzela kozong c'est la bango bena makada ndenge ezali na kala donc ça pena malo mingi alors ndenge tikala ka bongo activité de la paix l'activité de la grand peu témoin ko taba fora na bango za suite pour na teka pena ba chaussure kanna ba mapapa kanna ba veste kanna la complet jean vraiment kanna ba kolo azeni tizala ko taper moni moya chombo bona chombo ya ba kutunga na kala la capé au somba pe téléphone mon couleur des années mais là pas si on va serrer tout ça là ba Ericsson hein tout ça Ericsson cher ami de téléspectateurs boyebi Ericsson les ara na impact ba Ericsson ba Nokia ba Samsung ya pliable à l'époque bon on peut se marrer si mais pas mais aka passi les si mais comment à l'époque si mais aka $5 mais les si mais comment 500 francs bazo kabelo si mofele mais à l'époque ils avaient bien passé ils avaient passé pour atta si ma pamba dara ko le téléphone na couloir de Zenith on a côté bien senti vraiment que non on est na côté na monde mususu tala etuluku ya bato population bazana zwa ba chombo ya kosaka ko tuté donc voilà boso mon abino mo wa Vous avez une école à Tolani. École à Tolani. École à Tolani à Moyo. Alors, nous avons vers non loin na Macadam, deuxième république. Ami tu comme si vous avez traversé la Kennedy Saint-Thérèse. Vous avez 4 ans, on va pour t'amabler parce que nous avons exacté. Nous avons bien été là. J'ai Saint-Thérèse, nous avons appelé ma bé Makasi. Il y a au moins vous avez côté na bango. Kati voilà so basale mo bena nzela ikoza pena malami merci beaucoup restez toujours branchés sur votre chaîne on se retrouve juste après merci Et voilà, chers amis téléspectateurs chaîne YouTube Yabiso Podcast. Donc voilà, on a ce qu'on a arrêté au Babena Bongo, arrêt armé, mais le comment Bongo chez Papa commande paix à son âme. N'engagez pas comment arrêt de la foi, il y a passé un épisode de la foi d'Adi. En tout cas, nazalaki na bandaki na bino na couloir zeni et pour la bino ndenge ni ba kosia lanzela et makada bango score ma awan armé bozomona ya okene bongo tina route ya Sekomaf. Alors misa déjà et ça la déjà awa avec un portail idéologie mais à la prochaine émission na rekonta pena awa na kati na ke vraiment malé mené na tango na bino na couloir zeni toana
awa naza wapi naza bongo na route ya deuxième république abi tuko bozomona ya sauta bongo Sainte-Thérèse bauti Sainte-Thérèse oyo zibade bazokende boye bazokende ti na commune ya Kimote bongo déjà nzela oyo na sala binongo ayo na saime bana makadam oyo bomona déjà na banda Sainte-Thérèse cimetière na banda ngo Sainte-Thérèse ti dokolo ndenge ezalaka kaka avec un partenaire de parce que TPZ radio tena baka lisi likolo alisi toujours donc makadam yango oyo na otina couloir à Zénith en tout cas ba constant na sali bena couloir à Zénith wana baka bebele pene za ko beba alors soki bena nzela et c'est salami vraiment et vous appelez malo mingi puis comment na ba activité ya couloir à Zénith et ko zonga comme ba activité wana et ko zonga donc on a scène avec ce mot c'est bon moni ba canalisation ba ça ba terrasse ya minene pena ya minene na pesi bino ka lengi kaka oza bon arme bon moni arme di saline comme arme route bozomona ya l'équipe pena onza 5 pas onza 6 avec matina route ya c'est comment à la prochaine émission na rejoindre na la Sabino na bani na bana pena na arme na kende siko tina onza 6 bomona bino moko ndenge nzela ezo salama en tout cas un grand merci na bayebanso bazaki bongo bazaki libakuya kolanda émission ya mokolo lelo na chaîne bolinga makasi ya biso podcast moko ya bino mwana bitinga Watakin 24 le lion de la presse congolaise autrement appelé Exode 1414 donc na zaki bongo na couloir à Zénith na ki kolaksa bino ndenge couloir na bino comment alors ma conseil est tellement ébélé na l'action moni ma terrasse za boucher pour le seul petit avena mai etonaka na ndenga mabe ya kosaka na kutite alors ceux qui basali pena makadam et ko ça pena bien makadam ana ya bima awa na arme akebongo ti na route ya c'est comment en tout cas grand merci na les trucs d'enfer batumoko bien un grand merci aussi à mon vieux Charlie Wayungu ya maman Coco Matatima 001 Héros d'Alambe. Un grand merci aussi à mon papa Simon Faka Sati à Paris, à maman Cécile, Maïbike Silate. Un grand merci aussi à Destemona, honorable depuis Belgique, pote à moi, Destemona. Un grand merci aussi à Marcus Garveil de Panama, famille d'Anzano Moumalapesu Nambo Tatou, l'admire trop. Bon, s'abonner massivement, que tina cloche à notification, comme ça, nous avons dit que nous avons fait encore un Zalara. Tout ça, la page TikTok, tout ça, Instagram, puis tout ça, na YouTube. En tout cas, ils appellent Malam Mini. Dès que vous êtes voisins, n'ayez pas s'abonner. Ils vous appellent Malam Mini. Donc, à la prochaine numéro, ceux qui sont sur ma scie à Zomité. Merci et portez-vous bien à la maison. Merci, bye. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when you are begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elenge is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya biso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza te moi misala emonani minga koloba eza te touti mosika essentiel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza te moi misala emonani minga koloba eza te